Bonjour. Beauté. Zana esengwa wazali boso na bino. Na banza ke amupa epa na bino te. Na mukolo alelo epenge Fofana orgueil te na mwa mikolo na nango na siang mokili. Na niveau ya ko se présenter na ba casquette ebele. Dena simbi bokoko boye na ebaka na ngambwa epa na biso parce que ngai pona zala o naza oyo naza fils Sankura. Ça dit makila lumumbe za na kati nanga, makila ya Okito za na kati nanga, makila ya général Tchatchi beba ebaka mika boulevard Tchatchi ba ebite ki non parmi des grands généraux. Général Tchatchi aza mutetela pona mambo etali ba mapinga ba eba mika bato Équateur ba eba maka mingi pona Mobutu. Mais mambo etali munduki batetela baza parmi bato ba ebi lisolo wana. Otali bato wana te ba général olenga mutakota edu te azate. Général Tchatchi aza mutetela ki sasengando aza mutetela. C'est le temps on a fanda rabuna za sataka charge ya bato wana po baza makila nanga. Nena simbi bukoko boye bokuta ka epenge Fofana comme un notable à Sankuru. Boyebi que depuis 2013 Zabi Tumba on a bandi ko bunda. Kolobela Sankuru. Oh province ngai na botamite, mais za province za na valeur rebelle. Pesa province za na kati ya centre ya République démocratique du Congo. Eza vision na lala na lota na bandi yango ebele bali bandi ko banga o kokango o sala boy. Pe bozumona ki nazwa ki chance ya ko sillonner na Sankuru ko tali sabino tous les 6 territoires ya Sankuru. Lelo naza awa comme mopanzi sangote. Naza awa comme notable ya Sankuru te. Naza awa comme combattante po boyebi. Toza fruit ya pouvoir. De 2011 bato bayele bayebaka YouTube te. Toyebaka mingi Congo Mikili. Congo Mikili oyo tango bato balongwe na Congo Mikili nde bato bayeko fungula ba chaîne YouTube. Même l'élection 2018, ils ont élection oyo victoire ya ba téléphone. Ya ba jeune fille. Boza boza ba payati. Oh lelo na mona kende na zolo ba bona Monique Silva et na Jeep. Bandeko tout boye na ba mituka parce que ça fouille à combat. O aloni nde sengela buka. Mais ya mawa kaka les mêmes bateaux ba bebisa jeunesse na biso les mêmes bango bazozonga toujours kama l'air pe ya biso. So bana biso ba okende wapi. Parce que ça vient comme un royaume. Ozo kende kilasa oyebi ke moto afinga kabata. Yo pe oboti mwana na komi koyeba ke papa etele azo finga bato. Mais c'est que tu ba makambo ndenge wana. Lelo naza molobeli ya ACRT. Parce que ACRT est un parti politique oye bengami na action commune pour la République. Na mukuse ACRT. Oye kamba makana mwana mboka Eliezer Tambwe Poshi Charma. Ngai naza porte-parole. Ya mwana mboka Eliezer mwana Kololopango. Ibeba omituna. Fofana omi porte-parole ndeko Eliezer ndenge nini. Parce que musu baebi Eliezer parce qu'il a commis député. A commis président à parti politique. Mais maintenant soyebi na 2011 na 2018 ne bandeli ya mandat ya mwana mboka Eliezer naza moko ona sala appel na lekana ba chaîne na bino pona ko expliquer bino tokende koyamba ndeko Eliezer na aéroport po boyebi ke azwaka poison tango bakendaka na Beni na mokonzi mboka pona ko remercier po président asalaka campagne asukaka na Babukavu na Goma mais asalaka ke veke non soka azui pouvoir akozonga Beni na sala bino appel de tokendaka na aéroport koyamba ndeko Eliezer aux États-Unis na ba soin. Bon moi même ba il mange, c'est un médecin américain, papa moi qui a 80 ans d'âge, n'a traité quand de Eliezer.
musana eza uniquement betali poison. Pe bomi tuna wa pourquoi Eliezer a traité poison aux États-Unis. Fayaka taba traité awa. So du tuni mambetali mbasu. Tozana bandeko. O ba yebi ko traité mbasu. So okena mambetali peut-être ba maladie mususu OK ekolo na ekolo ba yebi ko traité maladie na bango. Na di biso ba kasa to yebi mbasu te. Eza mingi maladie ba Congo de ba traiter kango. Eza pour préciser bato. Makambo na koloba awa nde ba koyeba ki e Fofana pembeni ya mona mboki Eliezer. Ngai naza porte-parole ya Eliezer Tambo. Comme mona kolo lupango. Tango azana magazine to komi wapi. Nazo remercier Lingala facile. À l'époque na bandako leka na Lingala facile. Wana ezaki na ndeko na biso a mwasi akenda kutumikila poto. C'est ya bandeko na biso mavinga. Wana ko représenter ne Congo. Na ba imani lisolo atongo. Na bandako leka bazo ya mbanga na solo belande ko Eliezer. Na ko remercier ndeko furi oto benga lokole ya Congo. Azo ya mbanga na solo belande ko Eliezer na canal kin na ville. Wana ndeko Eliezer na mbeto hôpital. Na ko remercier Daniel Safu, Kulutu Mike Mukebai, parmi batu oyo ba pesa modo de bakende koyamba ndeko Eliezer. Na ko remercier Claude Kabundu Alessa. Oto sanaka na place commerciale a pesa biso Ramadan nouveau modèle. O bon monaka na aéroport ndeko Eliezer abimi na avion mais mutuka wana eya koyamba e. Maki ya mutuko papa chéri a pesa atala konae. Ya noir. Na beti lisolo na po to ba comprendre ki ya Fofana pembeni na mona mboki Eliezer. Le long de Eliezer azanzete. Muzu ago sepia na bakasa. Muzu ago sepia na baracine nango. Ngai naza porte-parole ya Eliezer Tambwe privé. Autant bazo fingi Eliezer villageois atanga kelasa te boza ba payate. Eza même na bato baleka na ba Molière télévision ba fingi Eliezer qui alataka ba pantalon ya ndeko Basile. O ndeko Eliezer pe a répondre que ba fingi ngai te ba fingi ka bato ya matete o ba kontsaka ba pantalon nanga mais sengweza ke ba biki bato ya matete ke baza ba bon couturier. So tata maman na biso Bichilix ayebani na kotongati. So tali bo se pe na ba chemise ya président de la République. Ya sali chemise te. Mazuka style africain. O eza look ya Mandela. Mais le long na ye ko tali sabino qui est Fofana pembeni ya mona mboki Eliezer. Po bino boye biango. Le long qui concerne le parti politique na ye. Asa porte-parole na ye. O asa pona asseur. Mais ngai bino boye bi atana ba manifestation soki bo moninga boye ba ke soki to moni Fofana to moni mona mboki Eliezer. Même les jours à Kiti et pas de qu'on a biso Margot. Margot est pas mon mboki Eliezer à n'importe qui te. Boye bien go. Margot a bunda même na bato, même na ba ministre à l'époque. Pourquoi muta fini de Eliezer? Parce que Eliezer a dit Kulutu. Autant mettre zo côté na résidence Etienne Tshisekedi à l'époque. O azoyamba bato ya Sadek. Azoyamba Union africaine. Je me rappelle encore les jours de tous les ambassadeurs de la RDC. Dans la résidence. Mouta côté sa journaliste Bazati. Mais Eliezer mouta côté sa biso. C'est un bazo finga ye boye biso to zali ko zo ba risque ya kolobela ye. Yango ata les jours na Kiti na résidence ya mona et pas ba Margot na matanga parce que appel de papa na biso. Tango bo moninga boyeba ki bien que ça qui Eliezer azoya. Pe ezaki lokuta te. Nde bozomona ba image po bino bozala ki jour wana. Na fandi muke on a Eliezer à Koti na deuxième vice à partir na on a Bedou Koulou Elia Kasongolou. Ngai na ye a pourquoi de 2006 2011 2018 boyebi combien de journalistes au bakende élection. Ba journaliste oyo bakenda élection. Pe bazaki ba élu. Tolobela Kinshasa. Parce que Kinshasa est capitale, ville de Gombe.
okozala na bandundu okozala na Équateur mais souci na eza un jour atozwi mbongo songa lopango na capitale atoko bando beta ba crochet na yo okie Sankuru okie Équateur mais ozana besoin na Kisasa ba journaliste ba bima kulutu Serge Kaembe to bano benga à l'époque Chobo égal bi surtout finga raté to sitaka bato na ba valeur pour ba salanzela okoya ko boya Serge Kaembe te kulutu lokola Zakari Bababasu touta ba aéroport Makolo pona tige boye na stade ba temisika tige ba tozokanga yango ba photo ba beti concert na Paris mais on moni ki ya moto mona ki na concert samedi dimanche azana Kinshasa na image bozo wela même na salon neni nya ko fanda po botala Chobo égal bi Serge Kaembe botala Zakari Bababasu boye bata ba série Zakara ataka sultan na boni ba musulman mais na islam pour la tabonne na moto ake mec tango ko uta mec ko na mboka na bino ba yebi symbole eza ko la ba chrétien so ki na bato Abraham même bato tuba ki na Nazareth soko comme Nazareth otali ki na place Jésus Christ salama kamuna eza na ba symbole eza même na ba chapeau mais là à travers moi ba star na biso à cause de eloko ils ont une signification attaque star à la tiango pour l'andier nena simbi tasbi boy moto azan musulman a dit que oui garçon na azan musulman pour ça chapelet na ko sa prière même ndenge na fandi bo moment le moto parce que azan musicien to azan mo panzi sango a ko simba tasbi mais so bo tunye comment faire la prière a éviter yango lelo na zana esengo ya ko bengisa bino eza soni ya comportement ya ba panzisango est-ce que le mboka na biso neti biso toza ba villageois na za kinota parce que na botami na mama ye moté na botami na ngalie matin na botami na clinique te mais tozo lobela Kinshasa koleka ma ba kinois pourquoi ceux qui les journalistes à se présenter comme un candidat bato liboso ya kofinga journaliste wana ezaka ba collègue dai nde mutuna na ngai ekobima atanga na facilité atanga na inikinte atanga na ipente mais est-ce que lelo depuis Joseph Kasavubu Congo pour répondre na ba valeur ils ont répondre quand na ba étudiant ils ont répondre quand na ba licencié ils ont répondre quand na ba docteur. Pourquoi nous avons une question? Pour la poser la question, nous avons une place pour comprendre. Nous avons derrière mon amour qui est lié. Pour un article comme nous, pour te comprendre le bac, non, les chaînes et les airs à ça là. Ah, parce que les pengés fofana en face de Nabino. Tu vas ça là, c'est facile. Tu vas ça là, c'est peine. On a beaucoup comprendre, moi, nous avons une maternité et les airs tambo. Azanan. On a quoi na miso na bino bon moninga na miso na bino ne pe na zokende na miso na bino pourquoi si ça arrive un journaliste à postuler bato ko bamba liboso mabanga ezaka bande connaît ba journaliste na mo attend le ministère de santé a ba pe saraka toujours docteur mais jamais tout le monde va poni docteur et teni longondo a comme un ministre on mona que no baninga na bandi ko finga c'est faux mais so ya ba kanyi mutu de ko les c'est un problème de Eliezer. Mais pourquoi pas tant même à postuler, tout le monde qui vous partager ma vidéo. Eliezer, député élu en 2018. Même la campagne à Malonga et Salamati. Mais à travers, il y a Moussala Sala comme Mopandisan. Il va voter massivement. Eliezer a été une assemblée nationale. Azal le seul député ou ami Bengi, député stagiaire. Mais plus on critique villageois. À ça stagiaire pourquoi? Parce qu'à quel domaine où il faut apprendre. C'est ça comme le président Félix. Dans le président Félix en 2018 était. Parce que Azali dans l'IDPS, il se retrouve président élu. Tant qu'il parlait de la nation, ils ont mis dans le couloir Moudou soyez bien moté. Et c'est là où il s'est parlé de la nation depuis Mobutu, depuis Kasavubu, a expliqué. Maintenant, tant que les gens ont mis Bengi député stagiaire, bah tu vas salir l'article pour nous finir.
Mais ça a raison. Non, pas ça raison parce que ça y a un ton patron n'angate, mais ça peut ça raison pour quelle raison? Jour où mambo Janine Mabunda, tozaki na assemblée pour na reçoit image. Jean-Marc Kaboun, azaki première vice dans l'assemblée. Ma tobunga na ye, tozolanda ye kende ko la guide, tobunga 3 fois. Na mona excellence modéro, ministre honoraire, député honoraire, alobi kaze ingénieur. Dès le jour na moni même logette à cabine, il y avait pas des peuple. To côté na 3e niveau na cave. O a salé l'électricité en France. Mais to komi kuna to respecta ba I, ba B, moya ouais ba départ pour na zone sakura izate. Et c'est là que ba père wana o baza ni ba licencié ni ba gradué. Ba sakura na pas des peuple. To za na ba licencié. Excellence modéro atanga na France. Pe atanga ba kilasa ya solo. Et ça ba kulute belé ba l'équipe soka na kikala. Pour na époque na bango ne leko ya bango WhatsApp ezala kité. Facebook ezala kité. En même temps aussi na ba politicien wana depuis Mobutu wana. Tango na bango ordinateur pe ezala kité. Ba téléphone Android ezala kité. Bandi mapene leko ya président Félix Tshisekedi qui a makambo ebele évolué. Toyo aussi ko zo bango ko apprendre bango. Mandefu pe ko pe Sasuki conseil. Eliezer Tambo. Na Kinshasa, Lukunga bobenga ngo VIP. So ke na ba ma campagne ba mo fleury na ba pigeon wana eza ba cité oya ba intellectuel. Pour ba obima député za facilité. Mais Eliezer na kati assemblée. Ba ponier na Lukunga oyo se trouvé na cette commune. Mais nga fierté na nga eza na kene Eliezer na Bukavu. Mais na moni bato bae na ba photo ba dessiner et les gens lobaka lingala. Mais so ko na est ba loba mingi anglais ba loba mingi swahili. Ba zo yeba na ndeko Eliezer ke non tozo pesa au portrait oyo eza même na salon na ye. Toza na Goma nga zo kende Kibumba. Pour la kosala reportage na Kibumba place ba sala ka bilango zo na M23 ba Rwanda ba zo we la site wana. Parce que ça site agricole. Soko leki ni ragongo. Mais la moni bae na photo ba pesa ndeko Eliezer et outi site Kivu. Mais les gens aza eli à Kinshasa. Babi tozo pesa au photo pour eso to landa kayo. To linga kayo. Kozonga simati. Obimi député mais mandat no eza national. To tia ata ba image na chaîne na pour na nini. Ba to ba yeba. So ke na Sankuru. Ba eli à Sankuru. Bango mo baza ba incapable ya kokiata na hôpital. Ko visiter ba malade ya hôpital à Lodja. Mais les gens alongwe Kinshasa ayebi Lodja abotama na Lodja te. Ma travail avec Lumumba auta kuna. Kisa sengando auta kuna. Et les gens ko visiter hôpital général ya Sankuru. Bon moi na ba image ngai na comment na lomela village natal ya Moïse Kanga. Vous savez qui est Moïse Kanga? Coordonnateur à 5 chantiers. Mais ngai na kena na hôpital général ya Lomela. Noël pour tous en 2018. Honneur à maman Denise, distinguée première dame. Bon mon a couvé et mal. Nana sali yango femme sage. Parce que na Lomela ba yebi couvé c'était. Vous vous rendez compte? Mais bana Lomela, babimisi yaya, babimisi mwana. Oh, aza coordonnateur, il y a 5 chantiers, tous les travaux à la République. C'est Moïse Kanga qui coordonne. Mais maman, on a travaillé à cause de la préparer, travailler, to étudier na ba américain, à sali couveze na mboka, ba soudé na gaz, valise, pe ba zoaka ba couvezo ba kunda bibembe wana couverture wana ba tie azui mai atoki sango na valeur à 100 degrés nde ba tie na ba bouteille nde ba tiaka na mipanzi ya couveuse mazo bikisa bana bozo rendre compte mais bazana muto ako tongo hôpital azana muto ako soma ba couveuse mais na koma kuna po anini Noël pour tous c'est une initiative à distinguer première dame moi c'est le président Félix. Faut comme on a un hôpital, il y a Sankuru, un hôpital général.
Ce qui beaucoup de factures, ils ont valeur à 2 millions. Au nom de la République, ils sont obligés à faire la réduction pour les malades d'Ophélie. Ndelo Kongai na sa na Sankou. Témoin c'est Franck Djong. Moto abenga ngai. Aza fils de Sankou. Malobi keza na mwana moko faut reconnaître alobila Sankou. Ndena sala voyage wana. Na maman Cécile Dungu. Maman wa bimisa bana siama na Sankou. O bakangama kabanda o kabwa na Belgique. Moko akufa, moko aza na vie. Pe baza na charge à distinguer première dame wapi. Na munga fula. Oh, attends, aucun Elia Sankoura le bla likambouane. Si tu arrives au Sankourou, carnivore, bah, bien goûté. Si tu arrives au Sankourou, si 6 territoires à Sankourou, Makada Mezati. Mais bah, on a élu, depuis nomination, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, pendant que tu as un gouvernement, bon, moi, à Sankourou, bah, qu'on ministre. Mais il n'y a rien au Sankourou. Mais moment où Eliezer a commencé à Sankourou, a visité l'hôpital général de Missibatu. Comme mandat national. Et les gens qui ont bougé na Covid, à ça la action a coûté 30 000 $. Mais il y a un bougement à Kinshasa. Il y a une vacances parlementaires 3 mois à Kepoto. Bon, moi, les gens qui ont monnaie dit tout. Mais il y a monnaie dit tout. À Kenda Goma, à Kenda Congo central, à Kenda Kisangani. Bato à Kisangani, bazola na Kasavu bois. Bon, comment Eliezer a fait même qu'on voyageait Bango. Comment même la maman a bloqué à Kolia. Comment peut Talissi na Mokilike. Ils ont un bateau, moko ya Kisangani, ba Kimaguer, ba Zola la Libanda. Ah, ceux qui na Imika. Et bah Elia Kisangani, ba ça na Kishasa. Ti 5 ans ici. Peut-être aussi même un problème dans Lukunga. Pour ba voter de Eliezer, mais vous se retrouver que non, moto ça la Libanda. Parce que le mandat est national. Mais le lot, présence nanga, il y a des gens qui ont bino kakao yo pe botinde Eliezer. Au cause de Sima Moïse qui a tout bité. Pour ça qui est vrai Moïse la peine le pe c'est Eliezer té. Même sur le plan politique. Pour Moïse qui a tout bazo passeport. Ba bino pe bundat. Mais tant qu'on a passeport à reconnaître bino. J'ai vu même na Goma. Tout le président de la République, le mouvement citoyen, le journaliste. Pour la Moïse qui a tout mis pour le passeport, le président répondait qu'il y a un ministre des Affaires étrangères. Tant que le président est à Kinshasa, il y a un raconte belé. Quand il y a Bino sur YouTube, vous avez plaidé pour la Moïse qui a tout mis. À son passeport. Mais tant que Azui, même merci à Pessa Bissote. Nebino vandi ko tindi ke Eliezer okoza asima Moïse te en même temps bozo talisa. Mais comme Eliezer comme un villageois netinga okotuna nga histoire à MLC na go betango papa na zwa ngo pa go sa recherche na zaki na tango wana te histoire ya UDPS to wa ngo kanon tsela zaki na Mobutu histoire ba 13 parlementaire mais to zala kate mais moto azana sima nanga boyebi histoire na ye. Tout le bagage est la vérité. Peut-être que vous êtes fier de partager maloba bien malonga. Peu histoire à solo. Moto azana simaoui. Vous voyez l'histoire na. Bon moni comme les airs azana patalo et pasuka. Bon moni comme les airs azana chaussure moko. Peu à travers soutien na bino. Les airs azu ba garde-robe, azu ba valise à bilamba. Mais bato a poto bazoyoka. Ils ont un bateau tinenge les airs azana député boui. Bateau ba koti na boutique. Asombi veste. Que yo la ta veste au parlement. O la ta chaussure au parlement. Oh ti le lo de ba 21 000. Na za leko na za na makolo Eliezer. Les amis ba so makila mbata. Mais aussi dans la politique congolais ba pesa bango sous ba confiance te. Mais Eliezer a bénéficié confiance ya ba congolais. Boyebi ke mbongo apote za mbongo passe. Pour mon tarot na boutique, assomme le ta veste à 300 €. Oroso Mbelamba, mais moyen est à Kinshasa. Vous avez valeur, Sylvain Azali na Dubaï. Vous avez comment charger conteneur. Bakabola conteneur, distance à Makolo. Mais mon tomus a lobby que non, nazo c'est pilana, na sengi, boya même la biloko ya handicapé gratuit. Pour moi, token agence à JFM service, toke ko zo biloko ofele.
so mutu ya boy mozoma mutu musa ye penda na TV oli ya raconter makambo malonga oye na moment oyo Facebook eza WhatsApp eza TikTok eye oli otombo ya bato information vrai ozo ko critiquer mutu koma ta na cheville na été toke la deuxième élection non 2023 et les gens a sali parti politique sorti officiel zaki na fikini pe ezaki na espace oyo emela kata ba musicien bino micro ba mosenga ba vidéo Eliezer papa te na Kishasa mama te na Kishasa mwana kingani te toke ko sorti officiel na fikini vidéo yango wana pe Eliezer aza mutekete aza muyakate po bato baza proche na Kishasa bango bakolo Kishasa aza teke umute aza pe mutu teke o famille à David Matadiki balate mais moment là qui même cérémonie nous sommes bantous ngana fanda na sana bukoko nanga so comme na bendie na basinga na maboko eza bukoko na bango moment là qui cérémonie ya ba chef coutumier ya Grabandundu o basali Eliezer bato ba comprendre kate. Là, je félicite honorable Tingi Pouloulou. Je félicite encore Toussé Alonga. Bato Bayaki. Petango Botuni Tingi Pouloulabi naye awa po Eliezer azande konanga. Même ngai Tingi Pouloulabi naye ko tindi ki Eliezer a la partie politique. Lelo Eliezer a sali parti. Toké élection. Eliezer a élu double brassard. Meilleur élu. Donc on a joué à niveau national en 2018 et ils ont gagné à niveau provincial. Parce que Ngalien maison a 26 quartiers et puis il y a 5 députés. C'est-à-dire que Lukunga Ngalien Maemoko a joué à valeur à 5 communes. Kitambo, Gombe, Lingwala, commune Kishasa, Barungu. En même temps, maman Obozomonona, secrétaire général à sœur, Sophie Gakoudji, abimi double brassard. Pour les arts siège moko. Mais Azaki élu en 2011, a zongi sous ba renouveler provincial national. Toké sous na Grabandundu. Honorable Ogika Lonjika na Tchangwa. Député national na Tchango, député provincial na Nanteli. Dougou Koulungu, deuxième vice, député national, avec 2 députés provinciaux. C'est-à-dire, moi, je dis que Eliezer a mis ici 7 députés nationaux. Provincial, 8. Mais il est provisoire. Tout ça, c'est à ce qu'on court. Parce que Acer aussi, à côté ici, il va recours rébellé. Nelo na bengi bino. Premièrement, il y a remercier Lukunga. Oh, ils ont 7 communes. Oh, ils ont dit honorable Eliezer sous double brassard. Na minute oh avotaki, na oh avotaki te. Ils ont battu sur ba kendaki. Maintenant nous à travers Bangouma, à Sali Malaise, à Kokite, à Zonindak. Maintenant mon thème est qu'à voter de Eliezer. Ngamo ko na sali campagne de Eliezer. Na moi bazo reprocher biso que esengeli ba comme na ba polo mona kolo lopango. Pour mutaza na ba valeur o ayeba ki Eliezer comme mona kolo lopango. Ba musu balingi to comme ndeko Eliezer pour ki ndeko esila kate. Ndenge boye a boye pona ke no tuza bandi. Faut fana na mbongo te. A ne logo te. Mais bobi kaza ndeko na biso. Yango na bengisi bino. Ya ko remercier bino aussi parmi bino. Ils ont un bateau à faire une interview, ça vous fout pe sambon. Na sombela au caméra te, na sombela au méga te. Pe boza parmi au bo défendaka ndeko Eliezer. Ça ko senga yembon. Pe ngape na remercier ka même na ba assemblée, ce qui a moni bino à chaque fois atika ka bino te. Tozali na tana matanga ba Margot. Bon moni ba obligé na bato ba moto. Kati saboy. Eliezer alinga kota na mutuka mais abimi. À Katisi Presse. Des forces. À Silisi mandat, sa garde de corps. À Silisi mandat, sa chauffeur.
Peu à l'objet que bagarde naïe, batatine naïe, et sa population, ou est une assemblée nationale. D'un mois pour que c'est Eliezer, n'a pas tout monsieur sur moi. C'est ça. Naïe qu'on remercie le Kunga debout, où ils ont représenté dans cette commune, dans le temps à quartier, où ils ont voté Eliezer Tambo. Na koko chité awa. Na azana respect na bino. Boyebi. C'est de kabula ba mateka. Pouvoir o eza kadote. Puis même ata bateau bozo benga ba excellence le derrière chef de l'état. Baza Benjamin na biso. Tango tozo réclamer et Bembe Etienne Tshisekedi. Na première année. Général Sylvano Kasongo, commandant à ville. Tozala ki wapi? Na Fatimati. Kobima président Félix poazwa moto na Sainef. Tozwa ba gaz ya osakanate na bino. Parmi vous ici, bon perdre ba caméra belé. Père à l'époque de cela ils avaient combien? Même que son Android. Même en 2018 ils avaient combien? Mais tant dans un monde même parmi vous ata Sylvain Oyo. Ata Margot Oyo la père de papa naï. Il y a une place touristique. Il y a un Yves Boukoul. Oh, il président de la jeunesse, il y a eu des pèses. Ah, il y a une place à Matanga. Puis il se retrouve aujourd'hui dans le gouvernement comme ministre de la jeunesse. Il y a un Fandia. Avec sa belle-sœur, il y a 50 ans. Mais Yves Boukoul, comme président de la jeunesse, il y a eu des pèses. Puis place à ça, il y a un Fofane Penge Mamna Solo. Tu y es banni. Est-ce que vous avez Margot a koufi sa papa naye? Akbanda ko tungisa mutu aluka ba papa leki naye pona ko kunda papa naye. Ezaki le loto mona to honorer Margot. Moi j'ai aimé même jour on a de les aïe. Pe akuti bino plein. Abimi boye baba le kangami. Ça fait même bien. Ba comprendre que ndé mona moi so abima chaque jour. Zokakuta na Eliezer. Et là, même un président de la République, Fatih Beton, Oyebi Margote, même maman Denise, distinguée, ils ont représenté Bassi na place. Tout le monde est président qui est Tangue Beléao. Lélo Margot, papa naïe na mort. Tout le monde a même une commission d'organisation, une trentaine, tout ça pour réfléchir pour nous kunda. Papa na biso Chakakong. Namoni lité à Kanda, nenga zo lobela Chakakong. Kena ke prison, ma ke ko sengelanga pardon, pe na bimi na prison. Même na pona bola moata ya moko wana. Ata mona na yi. Na ba politicien o lelo. Ata Jekobeya, ayebi Margote. Même Mata. Ayebi Margote. Eza pasi. Ça y samino ke no soki biso moko. Qui ndeko na to kolisi yangote ta ko bundela biso azate ta to so bangunge zo so biso na dialogue ya Saint-Sylvestre ba to musu bazo sala olo gay na dialogue ya Kojo boye bien ngo bien Valère Basomba yangote ta so mo même lelo mukua oyo longwe na mesa o mo leza na Valère te o boki yango ba manika mboa ya kangi yango. Eliezer mérite, mais un peu de valeur. Tu sais que dans le bâtiment que ça là hommage, tout ça qui n'a binoti. Maman m'a allé quand même na TV5. Maman dans le bagou du français wa kanakate. Na critique bantou jamais na monabou. Pour la reconde tiens tu sais que dit. Tout ça il n'a pas tout na bino le bazaba ministre na union sacrée non. Ba télémé biso. On était combien? Pour la Colombie, Tshisekedi y a Kundam. Si va cracher la Tshisekedi, va passer entrer à cimetière à Gombe. Oh, le lobby va tekeli va tirer. Même le gouverneur de la ville est incapable d'expliquer biso. Mais tout ça pour les gens na bino, na téléphone, mes gars ya bino moko. Le long moi na Tshisekedi au pouvoir. Nenge bosé bu mutayi na mutu kanzate. C'est là où il s'est bon réfléchir. Politicien nini. Oyo ko la caméra na o. Politicien nini. Oh yo, oko filmer.
Cela aussi n'a pas un message na Kouloutou. Honorable Amis. Aujourd'hui, vous êtes président de la Ligue des Jeunes. Vous êtes na Funa. Maintenant, il y a chaque Congo qui est na Funa. Attaque PCA au Jeffrey. Élu à Funa. Papa chaque Congo a papa na yo. Toi a yaya na yo. Tu mérites. Il y a quoi pour visiter Margot na Matanga. Honorable Christelle Vwanga. Élu à Funa. Pour le ministre, le politicien au Congo, il y a une sonité. Moi, je suis dans la classe, je suis en anglais, je suis en espagnol, je suis en français, mais papa va changer Moïb. Et ça, je vais changer qui va changer la carte. Mais tu vas changer la biso. Ce qui biso, je vais changer l'obélité. Je vais changer l'obélité. Sylvain va salir capable chef de l'État. Bakosi bango ke bawa ozambongo na Kinshasa. Ya bisi Sylvain ke soki bokomi na Kinshasa, ba opesa bino mbongo te. Na azali directeur campagne chef de l'État. Secrétaire honoraire Jacquemain. O tombé na ba gaza na ba jeudi saint. Ngai faut faire défendre Germain. Jacquemain. Mais tant ba kangé na aéroport. Tant ba bi ke mbongo ide pesa ngai na défendre. Je me rappelle encore, Zamba Bate à Molimo Chaloup. Bon, après ça, il y a un marché en 2011. On a fait ça maïna à Monisco. On bouté à maï pour la gaz. Même à tapon à moi. Chaloup par Boudia. Et tant qu'on bêti bagaz, Chaloup par zoa maï na poste. Dodo a ébi solo. À ce qu'on a maï à terrasser l'eau. Ba poté à bino à l'élo, ba zaba ministre, ba ébi histoire wanate. Moi, je dis sur des volets. Moi, je suis un peu intellectuel. Pour que je fasse la scène de beaucoup. Parmi les potes qui sont makala, idiot azate, bazaba docteur, bazaba licencié. Pena ko profiter ko tuna bino. Patrick est local, boye biwa. Patrick est local, boye biwa. C'est mon jeune frère. Il est de Sankourou comme moi. Mais moi, ça me fait mal. Quand Patrick Local parle beaucoup de Katanga, na mounoko na ye, alors il a Sankourou. Parce que ma fils est Sankourou, il est fier. Il y a quelqu'un qui a un journaliste qui a ça. Moi, il a tourné à Kachobout. Est-ce qu'il a tourné à Kachobout dans Sankourou? Puis, il a Peter. Il a grand, il a respecté. Aza moko atambwane Eliezer. Na fingité. Mais tant nous avons que ba compagnon na ye, bana na ye, bana misala na ye na chaîne na ye. Bazo sakana na Eliezer. Vidi ba otianga musapina liso. Patrick local a outé pas Peter. Mon ami Patrick local est pas Moïse Katumbi. Peter. Mais Peter a mis place à ça. À ça, niveau Eliezer. En 2011, Peter a qui na RTVS. Eliezer na RTV. A ça a qui digné. Avec ça l'émission à 7 soutien Etienne Tshisekedi. Même na combo, Peter a témoigné Eliezer. J'ai beaucoup de respect à lui. Na niveau ba lingi to koma ba niveau to kutani na nzela to betani makofi. Parce que tant que para a coli, moi, je suis marqué para ou à botin. Il faut se préparer à conséquence. Patrick est local na Kinshasa, azana orana ngati. Si c'est vrai à tout sa intelligence, mais je décevoir ba professeur ba tangi saine. Na ifasik. Eliezer a tangité, oui. Mais Eliezer a l'équipe mator à local. Parce qu'aujourd'hui, le lengue, d'ici on va renommer formateur. Le lengue va Moïse Katumbi. Oh, azam mentor, il y a Peter, azam mentor, il y a local, il y a Eliezer Tambo. Même étant le président de la République qui a élu à Kinshasa. Eliezer a comme un double brassard. Père Okena honorable Kalonji comme un double brassard. Eliezer aujourd'hui est président d'un parti politique. Même Morana Jean-Pierre Bemba.
même aura na Moïse Katumbi, même aura na bato basala ba parti. Mais histoire à partir les airs boye bien. Les airs asimi makilati. Les airs ayibité. Ma bimisi ba député. Abimisi ba député provincial. Tous les élections à sénateur. C'est là où je retourne encore. Na le belango avec douleur. Bato ba comprendre. Pe boyebi qui est Eliezer, qui est Peter Chani. To comme à niveau anati. Naza petit à Eliezer. Peter a bien. J'ai beaucoup de respect à Peter. J'ai beaucoup de respect à Serge Kabon. J'ai beaucoup de respect à honorable Mike Moukebay et honorable Daniel Saf. Bah yebi. Dégué esprit et peigné Fofana Zanam. Na défendre que les uns na bouzo bâti. Moi je suis pas mendiant. Moi je suis pas mendiant. Mais baza ba grand frère nanga. To ba papa nanga. Oh, na ko qui ne peut pas piter na bise na za piaka pe azumbongo apesinga. Mais le roi a beaucoup là petit. Oh, c'est n'allait pas défendre na ba voleur. Mais quand nous sanga na ba français tout ba lo ba na plateau. Nous avons un petit moro à impoli. Et politesse c'est Patrick local. Et zélite quand on a bimisa na mnokonanga. Il y a un maman à partir du Canada, à Zolandanga, nda benginga. Na ba te mission onati. Maman a bien ça la politique. Mais Eliezer n'a pas la maman ou à Botimouane. Comment on a jeune numéro boyaï na plateau? Information exacte. Ko finga kake Eliezer. Mais Aouti na Lukunga comme candidat à l'Assemblée. Moïse a un million. Moïse a salé Eliezer. Mais to quelle élection na Kishasa, Moïse a salé dans le rôle Eliezer tambo. Pena ne si bino luka Patrick lokala bosa na émission ana ba PV boya ko luka na ko lakisa o image ya epenge Fofana comme un notable de comme un journaliste a to komi wapité boko moi ba image na lingwala na Barumbu na commune Tiasa na Gombe o ngai na so campagne Eliezer na ba fazer parce que tout le monde na campagne même fazer ça qui est important olingo tia banderole mais il faut coopérer na bango. Bango babi batanga kilasa. Tango leki na média au fini mutaza maelete. Bato batangi balobi keno na société. Même moto aza maelete assez important. Yo ko somba mutuka. Moza makokia ko bongisa ngote. Et sengelo ke na njili. Mutaza na certificat te, maza makokia ko bongisa mutuka nao. Ya ko tshela même malili. Parmi ba je koko asali garage aw. Yenda azui bonya. Mais bana no so je koko azui. Yemo ta pesi bango maelete. Botel à repos Willeri Lelo. Bagon bazan mataba diplômé. Mais je reconnais la peste bango maïli. Botel repos Willeri. Boke na repos Gambela. 50 ans. Botel a aussi bangote. Mais ba idiot. Ba bon ça repos Gambela. Je dis à Patrick local. On se connaît très bien. Oyebinga na kombonga na lekio. Koko samate ko tambo ya kimbambala ya Vangwa wana ba memie pa Moïse lokola koli. Mochaki bato na défi. Koko ma député na Lukunga. Zonga na émission na ba PV comme candidat à Assemblée na Lukunga. Vraiment Moïse Katumbi na Sankuru. A craché si nous. Il y a eu ça bato na botombo na ma papa. Mais bon comme candidat président de la République, il a beaucoup d'argent. Il a fait quoi au Sankuru? Moïse Katumbi a fait quoi au Sankuru? Aujourd'hui, c'est même un professeur. Et les heures à Tangate. Mais l'équipe a ma tourne. Ngani na fandia. Et les heures à ma tourne. Peter Chana a dit bien. Tant qu'on va kangier. Et les heures à initier en marche. Donc, il y a une primature. Mais parmi mes collègues, qui m'a marché parce que je suis en bon à Chiban. Là, à l'époque, Chiban la première ministre. Tu te retrouves à Bissomon, la place des évolués. Sylvain est bien haute. Tu fais un scène Eliezer. Moi, Eliezer, dans un villageois, mais ça va cibler au ressenti. Les gens vont répondre à Yoti. Naïma, mon lobby na yo, na fingi Yoti. Patrick local, aux agis candidats na Lukunga comme député national. Ou apporter qui assemble.
tu as eu combien de voix? C'est tout. Ça dit pas comprendre que Eliezer a sur un niveau à bas journaliste les autres ont foutu Peter Billet à Ken Paris. Peut battre action commune ba loger. Peut atuni bango mituna. Le lengo zo ça pour ensemble. Oko kene ki kwiti. Au da siège à Acer na résidence est capable de dire. Le député élu à Kikwiti. Ce n'est que le débit. Pour comprendre qui est Eliezer. Qui est mon Nkolo Lopango. Pour te dire des pères en Dimaï. Mais soit tout le monde. Et bien, quand tu es invité à la Belgique, yo kendaka. Mais bon, Moïse. Vous expliquer combien de voix. C'est ça. Oui. Oui. Merci. Yo ande komoro oyebi nga bien. Pena wa komba oyebi. Moninga. Ali asima mutute. La faina ndeko Eliezer 13 ans. Eliezer tamwe comme mator nanga. Même 500 francs. A fouté la nyongote. Na to zo problème à cause de la défense parce que na copié à tout hein. Ko défend le pas mon na météo. J'ai fait 4 mois. On a initié plainte contre nga. Sylvain est bien on défendre penga. On a mis 1500 na qui prison. Mais tu as la vérité. Moto a luka kangisa ngai. Azali candidat malheureux. Abimi député te pe makila na ngamoko. Lelo ngai na ebisa Sylvain. Et ko sala nga soni un jour oye ko tunanga pande ko Eliezer. Aye soki na zasuna fofanati. Après moninga na télévision na zo fingi Eliezer. To Eliezer a ebisi bino de bo fanda ke fofana yibinga mbongo. Et ça bino bienti et ko honorer binoti. Na zo tanga local pourquoi? Aza mona Peter. Et ça deux journalistes va porter Patrick local. C'est Peter et Louis France. Yo, oza mupanza sangwe. Ndena zo doate o musapi pona yebi yo. Na ba front tout pona tozo changement yo zalaki. Tu as vu Patrick local là où? Parce que les gens commencent à se prétendre ainsi que date au lekina TV lobby français nous a maïli non. Na lo ba lingala parce que la constitution est autorisée na lo ba na 4 langues nationales. Non on a été Eliezer à communiquer toujours na lingala ensemble. Qui te dit que les est intelligent? Tu sais combien de professeurs iniquins au bas derrière Eliezer? Peut avoir votre information. Donc à un niveau Amérique, les gens travaillent avec 4 sénateurs américains. Pour ça Zoba. Peter Aza Kouloutou. J'ai beaucoup de respect à lui. Maintenant, on a sali chaîne à télévision. Il a recruté les gens pour réciter Eliezer. Au moins, émission pour être Kimutu. Pour être Kimutu dans le Congo, Chabani est encore à chercher Eliezer. Tu as un espace? Boya, Eliezer est dans le Congo. Babiso Eliezer a une émission na Ewana, Tokokufa. Mais Chabani est comme Colochien dans Benga. Bon, mon acte est comme na Congo. Pour être Kimutu à se trouver dans la chaîne à Peter. À ça, l'émission là où on a cité Eliezer. Na tokena non on a chaîne à Peter. Peter Akima, à votre information. Peter Akima. Comment quitter ça Eliezer au fond dans la réception? 1 heure du temps. Eliezer député national, président parti politique, PDG à chaîne le rôle à chaîne à Peter. Tala. Moni un mot aux Abantou. Na ebiso ke moninga Patrick local na lobby na yi. Si on se retrouve même dans la route, on a prêt. On a eu 1 contre 1. Baluka et Awa, Patrick local à Kima.
pour salir le pouvoir à place. Oh boy, c'est là où attira Tachana au sango chaîne. Ngaina kenda tina chaîne wana. Là Tachana au sango asala émission. Ndeko nanga moi si. So Tachana au sango na image à combat dans ta drapeau. Pe parmi ba filles oyo Eliezer a défendre makasi. Pe ayebi place aza. Mais regarde comment Tachana au sango azo fingi Eliezer na be émission na. Ngana kena droit de réponse. Tachana au sango azo $50. Na salle émission te. Tokena nani porte-parole à Acer. Basali émission na Tachana au sango et les aux États-Unis. Oyambaka Gauthier. Basa plus de 5 émissions. Gauthier a fini Eliezer. OK? On a parti local à Kei, à Tchana Tachana au sango chaîne na yi. Na kena chaîne Tachana au sango na premier côté HJ. Na zongi na ko apprendre les mêmes jours yambi porte-parole à Eliezer politique. Nous avons porte-parole à Eliezer privé. Peu boyebi yango. Patrick local à boyebi, pas que de vers Moïse, montanami enani. Mais à votre information, Eliezer Moïse Katumba a peu courage, il y a quoi expliquer. Pourquoi les journalistes bazala qui est belé? Ba matin même ba jet. Cap pilote Eliezer et Moïse. À mon ami ne peut Eliezer. Pour mutu ana tangate, yo za na millionnaire, mutu aza na bambongo te. Comment yo ko fana na mutu ana même avion moko. Niveau Eliezer a comment na Moïse Katumbi. Peter a comment te. OK? Na tangi Peter parce que aza mutu oyo abima ki lokola mentor ya ba journaliste ya Kinshasa, azo kosaka bango ki akoma bango na Kashobwe, akosala boye. Mais après élection, chaîne na parfaite télévision. Et ça l'inane. Et puis, c'est combien de députés? Bah, tout est Eliezer et Christelle Vanga. Bah, journaliste, c'est le coup la bangote. Loani n'est pas qui si journaliste a postulé. Parce que ils m'ont postulé à combien d'ennemis n'abino? De là, Eliezer et Christelle Vanga. Bah, bimi, bah, double brassard. C'est là où nous avons à Peter. Ceux qui ont l'élo, na yibi, bah, kolobake moi na Eliezer. Patrick Lokala. Maton c'est Peter. Pema na oloba grand frère Peter Ayebi. Pe Ayebi qui est Fofana. Oyebi basaka activité mo na Fatima. O mamba ya boso na politique. Sylvain Zalaki. Yo pose Zalaki. Tu te rappelles pas? On a baina bango kenon boti ya ko sabatu. Patron na minute eza bosolo. Parce que bosolo na kangisi Yves Bouya. Tokende kosenga e pardon a retirer plainte botika ba avanti mutazo souffrir en teza bana Yves Bouya eza mwasi ya Yves Bouya yo zalaki bataki ba polo ebimisa Yves Bouya na makala. Tu te rappelles tango nani Peter Hayet aena mutuka. OK, eza bati valeur alobaka nini Fofana. Et les Aratindio, ils ont bébi sa manifestation. Parce que bango baza contre Bosolo. Lelo. Baleki Bosolo. To Eliezer kanaki kala. Basala est facile. To kenandenga ki bomoto. Mon frère, je te dis qu'Eliezer aujourd'hui président d'un parti politique avec 7 députés nationaux, 8 députés provinciaux, avec les élections, les provisoires en décennie sali. Mais aujourd'hui, Acer peut décider. On peut payer les billets pour Peter. A que ça un reportage à Acer en France. On peut payer pour Likasi, pour Kolezi, même un Goma. Parce que les heures aujourd'hui, il vient président d'un parti politique. J'ai dit.